Papa kulutu ya famille Libota, na ebisi bino famille Libota, nazolela bino mabe. Famille Libota boza danger. Famille Libota bwana makambu. Famille Libota bwana idéologie. Betuni baoud, différence yena. Ngaye, tige kotika la tige. Film na biso des dogs oyo lelo film ba congolais na ba congolaise nyoso ba na diaspora bazana partout bazo zela ezaka film des dogs. Après avoir compté la film na bino Ziguière oye petit et qui na impact pesa na impact pe na idéologie. Maman Belvi Kandi a frappé les sous fort après film na bino Ziguière bozui des dogs de parce que bakoyoka goût famille Libota bakoyoka goût. Alors merci beaucoup d'abino tout bozos lana papa kulutu famille Libota ngaye na moni ba commentaire na bino batu tout ba voter ba lobby tige tikala parce que na tunaki batu tige longwato tige tikala di tala kobuka na te famille Libota boza na idéologie boza ba meilleur fan boza bato et bozo soutenaka artiste na bino qui est Belvi Kandi Poutine de l'écriture maman comment ngaye maman Morote maman Rai Goshidi tombola maboko likolo famille Libota beta tololoba na kumisaka artiste oyo aza parvenite azalaka danseuse te akenda kosala te c'était akatana aya na théâtre te mwana ina Belvi Kandi atobola zolozine vanda abanda kokoma banda 1900 major bisadili lokola yazo tinda batu bafingaka nga babimisaka ba voice nanga sans impact, sans idéologie, ezo kontete. Alors ngana koyaka awa ko finga te ko talisa mamuteke oza mutu o il fallait pas oya na théâtre. Biloko ba danseuse yango commencer la biso. Ya batu oyo balingi Belvi na poto na sondage ya artiste mususu. Parce que bino boyela ka biso maman muteke soi-disant anniversaire à Belvi Kandi ngaye Belvi Kandi azaka na anniversaire te azaka na ba collègue azaka na anniversaire te idéologie bon mekate Belvi Kandi c'est l'industrie à cinéma à Congo RTNC à Congo équipe nationale à théâtre à Congo c'est Belvi Kandi souci à groupe Salongo to comment aussi les sangona Bellard Pro. Parce que je pèse bien mes mots. Moi, je viens ici à la télé pour critiquer et non pour insulter. Moi, je critique Maman Mouteke. Ayebi scénario te, ayebi eloko te, ayaka na mvutuma na théâtre, ya kwa mvutaka baninga, ba kene ko senge pardon après ba sutuki. Nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bubele yo popolipo toza likolo ngaye ngai moko na mystique afumi ngai yo bomoni nga sikoyo papa kulutu ya famille Libota na ebisi bino famille Libota nazolela bino mabe. Famille Libota boza danger. Famille Libota bwana makambu. Famille Libota bwana idéologie. Betuni baoud, différence yena. Ngaye, tige kotika la tige. Popolipo, omoni ndoki belela.
tokobelela bango parce que baza bandoki baza ba engaye bato na soloka bozonga batu di. Ça c'est Papa Kulutu famille Libota, nouvelle version émission nabino omoni ndoki belela parce que tokobelela bango tinali fobo parce que bakoyoka goût famille Libota bakoyoka goût. Alors merci beaucoup nabino tout bozos lana Papa Kulutu famille Libota engaye namoni ba commentaire nabino batu tout ba voter ba lobby TG tikala parce que na tunaki batu TG longwato TG tikala di tala kobuka na te famille Libota boza na idéologie boza ba meilleur fan boza bato e boso soutenaka artiste na bino qui est Belvi Kandi Poutine de l'écriture mama koma ngaye mama morote mama Rai Goshidi balobi TG tika la famille Libota la voix du peuple c'est la voix de Dieu na tikeli bino TG di TG tikali na masolo ya théâtre da banda 1960 na République démocratique du Congo TG kota na masolo ya théâtre di na ebike bana mike ba kolanda eza problème te bolanda mais boyaka kofutaka mpaku et pas ya mukolo idéologie parce que ou t'as pas vu Zakari Bababaswe na musique mais lelo Jerry Kobetox Papa Kulutu famille Libota ni beauté ni éclat montonali tout à télémisitiche na masolo théâtre dit et puis tala famille Libota toleka barona mayele et cette émission réalisée par moi-même et montée par moi-même prise de vie par moi-même nyoso ngamoko na ngamoko di oh tala oza égoïste misala nyoso twala yo moko ndenge nini na bimisi batu na former batu ba ingradi nenge mama Belvi Kandi Poutine de l'écriture apesa bandeko misala apesa bandeko opportunité ba ingrat na ba ingrat tala kobuka na te ser na nga sisa nazo lelo mabe nazo lelo mabe ser na nga actrice comédienne Aziza nazo lelo mabe Marina Laba nazo lelo mabe Marie-Jeanne Bololé Émilie Ronaldinho tango ngo bango bazalaka nazo lelo mabe Gesho Ingange mon pote na pointe nazo lelo mabe nazo lela ba famille Libota famille Libota kobuka na te mama Belvi Kandi Poutine de l'écriture azana idéologie azana makambu azana katuku biaza azana nyoso. Alors famille Libota merci beaucoup na bino nyoso na moni ba commentaire na bino TG tikali TG kobunda vitesse na ebisa bino match eza ya terrain ya milangi arbitre aveugle les semaines baba siko yebisanga siko match wane kosuka ndenge nini TG siko eye match komi ya kwata moko ochelo kolo obukani tele mabeta di kolela te engaye babimisi audio nanga engaye basali bo na internet mutu akufaka te to pikaka kaka ba crise na kosambwa di alors bo pika TG koti na masolo ya théâtre Papa Kulutu famille Libota Jerry Kobetox ndekoya Belvi Kandi ya musala moko mais andima na ye ala kisa Belvi Kandi pe yeba ye ko apporter un plus ko pousser artiste na biso famille Libota po balandaka toujours Belvi Kandi. Merci beaucoup na bino nyoso na moni ba commentaire na moni ba commentaire na oza suka oza danger oza mutu idéologie oui na bimisa bango ndenge mama Belvi Kandi bimisa bango ba ingrat na ba ingrat. Alors film na biso des dogs oyo lelo film ba congolais na ba congolaise nyoso ba na diaspora bazana partout bazo zela ezaka film des dogs. Après avoir compté la film na bino Ziguière oye beti et qui na impact pesa na impact pe na idéologie Mama Belvi Kandi a frappé les sous fort après film na bino Ziguière
bozui des dogs des dogs. Ezoya mabe parce que famille libota betu ni ba ou différence yena Lumbuchi nzozaza jingi zenaku ngaye balari bozapi na Brazzaville Abouba Tele Samukani tolakisa bango ke idéologie za idéologie tolakisa bango ke idéologie za idéologie parce que tokoteka bama belvi na bakushi nyonso. Alors tous les Africains je vous appelle, tous les diasporas, surtout nos frères et nos sœurs de l'Afrique, il faut regarder votre artiste qui est Belvi Kandi sur Belvi TV sur YouTube. Tous les Africains, je vous appelle. Allez-y regarder notre chaîne Belvi TV parce que vous aurez des Soukana Makamu Soukaina di. Alors, film Obato Bazozela, ils ont des dogs. Des dogs n'ont les langues, des dogs, ils ont un impact, ils ont une idéologie. Famille Libota Nyon sont postés pour parce que photo quand ya biso ya pamba, photo quand affiche ya pamba, et ça la tour ya réseaux sociaux collègue film ya mamuteke, photo quand ya pamba, annonce quand ya pamba. Papa Kuluto lobiango na lobiango ezenjirte awa nga na salaka débat moko loyal débat moko normal oyo bandeko na biso baza pembeni ya mamuteke bako sala les promotions te. Moi je vends l'image de mon artiste nga nazo teka image artiste nanga nga nazo la sabatuke kwanga nanga oyo eza kwanga ya Soukaina eza pembe eza danger. Donc na minute oyo logo nanga eza Belvi Kandi Poutine de l'écriture aleki bango tout bao nyoso baboya ka Belvi aleki bango longwa awa ti Australie na nenga kidia badi ngaye idéologie eza idéologie di. Alors film na bino des dogs, film na bino des dogs ezoya naebi ke bozo c'est la présentation d'artiste malgré bomoni affiche mais bokota la paix extrait et kokota si tout va bien lelo présentation zokota et puis na extrait zokota mbala moko lobi toza mobimba mbala moko na premier épisode. Chez nous c'est l'excellence, professionnalisme et organisation. Chez Maman Belvi Kandi. Famille Bota pour me bête la maboko. Tombola maboko likolo famille Bota. Beta tololoba na kumisara artiste o aza parvenite. Azalaka danseuse te. Akena sala test c'était akatana aya na théâtre te. Mwana ina Belvi Kandi. Atobola Zolozi Nevanda abanda kokoma banda 1900 Major Bisadidi mon producteur que je salue en passant Major Bisadidi a un impact, a une idéologie. Alors, famille Bota, tous les films l'épisode des dogs. En attendant tous les films l'épisode des dogs, si quand tu sors non Makambo famille Bota, il y a film l'épisode Ziguer et Outa Ekoleka. Famille Bota, na côté Nathalie ba vie. Famille Bota na ebisa kibino opération, réalisation bokelanga. Bokelanga. Ah, ezaka ngamoko na ngamoko ngaye papa Chaboud Maembo motema mama Anas ozomona ba ferro te mami Tadina de Belgique ozomona ba ferro te papa Kuluto akosala. Donc bozomona bino moko na premier épisode ti na épisode asuka je crois bien tolobaki opération Saka avant des dogs kota lobby to lelo famille Libota bokene lisusu kotala lisusu film na biso Ziguière botala yango lisusu to matisa ba nombre de vie famille Libota nazana posa ya ba vie oyote nazana posa ba vie oyote to tombola lisusu ba vie oh papa Kulutu ngakutu kayo ekanga kinga nazolela bino mabe. Natala qui a premier épisode, na okuta la troisième épisode, zonga tala deuxième épisode di Betuni ba ou différence yena ba maman ya famille Bota nazole la bino mabe bozaki toko ba koyoka goût
ba papa ya famille Libota nazolela bino mabe parce que bakoyoka goût. Alors film na biso Ziguière bo continuer kotala mo. Bo continuer kotala mo, bo continuer ko partager. Parce que moyen o ezali ya ko soutenir Belle-Vie, ya ko pesa, au moins temps to soutenir ma Belle-Vie makasi. Ne pesa ka mamuteke vertige. Ake ne ko sala ka matalana. Ake ne ko répondre ka batu na ba théâtre. Yé bongo a répondre à votre théâtre, à répondre à biso. Mais ngana na baki en famille Libota boli misanga lokola mama muteka zo tinda batu na ye ba s'attaquer na ngapo babi na force. Ngai na ngambu na bangwana nanu d'abord adversaire na ngeza ye. Tous les bandes des idiots et des idiots ba entouré ba za niveau na ngate ngana za niveau ya mamuteke. Et puis dans le cadre idéologique on a comment filmer ba pirata yango na Kinshasa ba teka ngo na Victoire ba teka ngo na Zandudi filmer ya mado na Diembela Jero Diembela ka wana na Diembela. Alors lokola yazo tinda batu ba finga kanga ba bimisaka ba voice nanga sans impact, sans idéologie, ezo kontete. Alors ngana koyaka awa ko finga te ko talisa mamuteke oza mutu o il fallait pas oya na théâtre. Biloko ba danseuse yango commencer la biso parce que tu bi ba ndeko so pe ba danseuse na fingi bango te na ndenga mabete ba cuisse de poulet ba ndeko na biso ba sœur na biso ba Linda Mondele ya Papi Kakol bazalaka na moi ba arrogance moko bazalaka na moi ba vérité mo bazalaka na moi biloko moko boye nde biloko o mamuteka memela biso ya danse na théâtre. Molimo to pesa yango nanani oh alléluia na tala famille Libota nazole la bino mabe. Donc film na biso Ziguière bo continuer ko talango bo continuer ko talango na ekolobela sko likambo etali des dogs. Des dogs ezali filme oyo famille Libota na communauté nyoso tu ya poto nga bata poto babenge bele bata poto basali sondage kala mingi te to sala ngo awa en duplex to tia téléphone ouvert na émission poto zo bongisa masolo en collaboration na chaîne na ngai Active Final Télévision to zo bongisa masolo comme ça. Téléphone ouvert, ça la rappelle une émission. Téléphone ouvert, tu as ça la bino en direct, tu as ça la bino en différé. Mais bon, nous yoka batu bazo benga sondage ya batu oyo balingi Belle-Vie na poto na sondage ya artiste mususu. Parce que bino boye la rabiso maman muteke soi-disant anniversaire à Belle-Vie Kandi ngaye Belle-Vie Kandi azaka na anniversaire te azaka na ba collègue. Azaka na ba adversaire te azalaka na ba collègue. Adversaire à Belle-Vie na Congo na ndenge ya impact na idéologie bon mekate. Belle-Vie Kandi c'est l'industrie à cinéma à Congo, RTNC à Congo, équipe nationale à théâtre à Congo. C'est Belle-Vie Kandi. Souci à groupe Salongo. Tu comment aussi les sangona Bellard Pro. Comment aussi les sango pour na Bellard Pro les propos tennis ça n'engage que moi engage aussi bateau bazotala parce que ba ko contredire ngate souci à groupe Salongo to comment aussi les sango pa ya Belle-Vie Kandi avandi saka idéologie ngaye chitenge sana na ndenge ya kibomwasi Belle-Vie Kandi. Alors si ko famille Libota bakoya ko comparer Belle-Vie Kandi na mamuteke oyo avandi na bandi ya ba idiot na ba idiote ba bimisaka ba matière à batu na yebaka bia ba ko finga mwana mwasi oyo na kombo ya Laetitia Mwamba na yebaka nanga na yebaka ko finga Laetitia Mwamba. OK, Laetitia Mwamba azali collègue ya mamuteke na groupe Simba tala ko buwa na te kawa neza ka bandoki kaya benjir kaya ba humiliation kaya ba insulte kaya tout musala bango ko bimisaka ba matière ba tout ce que soki bo bimisi ke Laetitia Mwamba bana ko vivre na mobali moko boye o bino boye bi boye bo publier to Jericho Betox ba voice ne moko boye ebimi avanda ko vivre na intel ezo compter sans impact
sans idéologie nga na c'est la vidéo ya mutakala et tout le monde nga pena libanda batu ba monango et puis na yebisi bino na ko mata na likolo mesa mère alambi na lié et puis likolo nango na mati na mbetu na beti lisusu magoda yo muto pibiaki mutakala nanga sans impact sans idéologie parce que vidéo ya mutakala ngaye et ça la ka beza 3 jours. Si on propose à Moutaka, ça passe parce que depuis Naya Internet, bon, on a déjà mon pende nanga. Bon, on a déjà dans ma vidéo à Bouzoba. O Mbiaka, o Moutama solo, na kota ni kacho, ba kanganga te, lokola tendresse de ba kangaye, likola diffamation, ba neko sa et la maman batu, ba kangaya kenda prison, ba humiliaye. Mais ba biso yo, Ata bureau chef du quartier et tika la ko interpeller ngati parce que je pèse bien mes mots. Moi je viens ici à la télé pour critiquer et non pour insulter. Moi je critique maman Mouteke. Ayebi scénario te, ayebi elokote, ayaka na mvutuma na théâtre, ya ko mvutaka baninga ba kene ko senge pardon après ba sutuki. Na sengine muto pardon. Après yeba ke na kati théâtre azo tourner théâtre a wangani bango a la kisipe sou mutema mabe yango moni Belvi kandi nzamba pambola yo batu boni basala Belvi kandi mabe basenga bolimbisi Belvi kandi atala tout est vanité. Le pardon c'est une puissance qui libère. Ngaye na ba rappelle moi Zolozina dit. Alors famille Bota bisoto zalaka focus Belvi kandi focus ba film a Belvi kandi place wana nde epesa bango kanda ba finga Belvi kandi nyoso bako finga ba finga nga litutu ba finga nga ni beauté ni éclat soki kande leki o finga nga tata mukolo bozolo bela Belvi so kande leki o makasa en tout cas finga nga. Alors famille Bota film na biso de dog na ebi kizoya film de dog kizoya Belvi beta ye toro toro ako beta ma toro toro ako booster ba vie baza man papa azali papa foin na foin zolozina eza zolozina siko na zolo baka droit chemin Belvi azala ba fan oyo ba respectaka artiste na bango Belvi azala ba fan oyo soki alobi na boyi likambo oyo na boyi likambo bosala ngoti Belvi azala entouré na batu ya mayele tala na uto tala vidéo mo en passant awa vient na biso na bosa ko koma vient na biso balongwa famille Bota do bino souci na bino bola ngwaka entela longwa famille Bota donc eza ba événement na bino mais bino batu balongwa pa na bino non événement biso to ko sala ko émission te lelo mamilo atuna soupa mamuteke te biso to ko sala ko émission mobimba mais so ezaki bino boko zwana yemo boche micro sœur nanga mama top que je sali akata na raté ti lelo le nzulukable mama top mama na dada international petite sœur propre atuna soupa mamuteke non événement. Alors ce qui mutumo ba longwe ka pa Belvi événement boko lesa ba famille na bino bo lesi bibala bana mike bozwa bo lesi na babasi na bino na mbongo na kombo ya Belvi eza pasi bato na soloka bozonga bato. Merci beaucoup Nabino tout bolanda kinga famille Bota mot d'autre ezaka moko ngaye nazole la famille Bota mabe nazole la mama Belvi kandi mabe nazole la artiste nyoso ya Bela Pro na pesi bino bambote na kotanga bino te parce que boze belé nazole la bino mabe tala ko bu na TV na ngalia okimisi pe ozangisi mutu role yango zo soyeti lelo venanga lianzi nazo lelo mabe. Voilà famille Bota focus tous la film na biso de dog ezoya
c'est la fille na biso mode de zalikaka to consommer belle vie kandi mais ba biso ba gérer comme tox ba papa kuluta famille bota soki mutu ameki zombie atalie mutu te atiaki ata mwa linzaka po virus wane kota ye alors soko sakai na mama belle vie kandi nakoya kofinga yo te nakoya kozongiso na nzela na lave bosoto nyonso tikaki na nzela po réputation basokolaka ngo te lokola elamba mais famille bota biso mama belle vie kandi alingaka bosoto te na famille bota musenzi azalaka te mais côté ya mama muteke basenzi non intégré. Voilà, merci beaucoup Nabino tout l'année sur Active Final Télévision. Bientôt bagag Nabino, week-end no bozo bagag toujours dans l'idéologie kaya famille bota nenge tozo sangana nenge to relax batona solo ka misala bango mabe bokozo bagag wana kaka famille bota gag wana pe koti partager tala. Et ça toujours tozo soutenir maman belle vie kandi. Tozo la ça toujours ba œuvre na ye. Famille bota de soutenir chaîne au Active Final Télévision. Alors, merci beaucoup à monsieur M. On appelle ça une opportunité. Nazo lele mabe mosala nzambe monsieur M. Nazo lelo mabe on a un impact, on a idéologie. Belvi kandi a un impact, a une idéologie. Famille bota on a impact, on a idéologie ba koyoka goût. Voilà, merci beaucoup. Natiki bino. Tala, famille bota ko buka nate. Ma belle vie ana makam. Tije tikali. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ngaye tije tikali. Nazole la bino mabe. Tije continue ma solo théâtre. Merci beaucoup na vie nga Zakari baba baswe. Mais bazwaka ya mutu ba kopiaka ba tiaka pe ya yo. Lelonga na che tije na ma solo théâtre. Match comme ya kwata arbitre aveugle terrain milangi na milangi les semaines baba yebisangai match kosuka ndenge nini toleka yo lo bani mo